Excusez-moi, dans le bon président Félix, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Congo na kati ya momi na cercueil ya pharaon, c'est là où chaki Congo na kati ya cercueil ya pharaon. Ngana bondelaka nzambo ya ngai nzambe Lucifer. Moi je prie le Dieu de Lucifer. Mais oui, parce que comme Jésus dit dans Marc 11, 22, ayez la foi en Dieu. Quand tu diras à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela va arriver si tu ne doutes pas dans ton cœur. Simon Kimbangu, c'est un prophète de Dieu, vrai. Oui, je comprends. Quand on révèle la Bible, tu vois ce tourbillon-là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est mon esprit qui est sorti de cette nation. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezomi bino petika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino lelo vraiment na quatre kaka ya kotambola ya kolukela bino mayebi c'est pas baté moyebi ete République démocratique du Congo ya solo mbutu bona este bato babimaki précisément na Sud Kivu pour la Vital Kamerhe bomoni ba mort bomoni masasi ndenge ezali ko betama kasi bomoni pe la Congo penza mokolwani ezalaki vraiment matanga kaka lolenge ba nomaki président de la République Kolango kimi ezalaki to éviter pourquoi aussi le temps mona ki bato baiki ba pande ko sepela boka meta ba condamné to moni penza la capitale ayo ezalaki malili kasi na kolukaka koyeba nini ezali kolekana mokuna makambo ebele ba condamnation 20 ans basengaki sur 2 ans il semblerait kalobaki akoboma mami Chibola yango lelo vraiment na baki to luka bato oyo bazali lokola mokuna to luka bato oyo bazali kobundela Congo na lolenge ya malamu to luka ba Josué ya République démocratique du Congo pamba te boyebi ete toali na conquête de la République démocratique du Congo to la paki ndai koloba ete soki na no Congo ebongi te biso to kotika koloba te yango précisément nazali quelque part na commune na biso ya Lemba na siège penza to yaki mo presque kasi papa pe lokola zali patriote ali moko ya mwana ya Congo oyo pena boyebi bayike bino nyonso so na tangi Congo na ye na yebi esengo ko ingela pena na mitema na bino ba abonné au Océan du Congo lolenge pe mingi boluka ki kasi ngana lobaki to ki malem de la zanga mwana mwana mboka pasteur Christian Kimbokoso oyo bilo so boyebi kabuya batala pasteur to pesana mbote mwana mboka vraiment pasteur batubele bayebi yo na makambo yebi bayebi olingisa linda mabila makastro d'un coup bato bamoni Christian Kimbokoso pasteur et puis dans mon télé pe na loba nzambe bato bayeki balobaki etokei kaka po ete okozonga mais na botali ya biso moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités franchement ngana kopesa ba coup de chapeau parce que les bongo tolo na bato balobaki après 1 mois 2 mois okozongela mokili moi aujourd'hui nazomona peza oyo kosala yango nde la kiti pona koswa yo takisana au peuple congolais kopesa ba ngote te koloba vraiment. Ouais, et gloire soit rendue à Dieu. Nzambe apambola yo isika izwami nabite na mama oyo okulanda biso tikate lobo na Nzambe ekite pa ina yo parce que la parole déclare dans le livre d'Ésaïe 59:1-2 la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, nos pieds sont réduits pour entendre. Donc le boko na Nzambe ce qui soit posa la posa nango tikate le boko na Nzambe simayo Nzambo abenga Christian Nzambo abenga dabu na bongwana Nzambe wana asila bongo pambola yo asila ko mona yo le fait ka yo ndima kamuso za tezaka yo ndima ndimela ka Nzambe wana kazali Nzambe na kombo na Yesu parce que la parole déclare tout ce que vous demandez à mon Père à mon nom vous les recevrez. Eza compliqué te nyoso singe pa na tata na kombo na Yesu okozanga kasi ndima kaka pourquoi tout le monde a mis des opéras ceux qui n'étaient yonde ndima ba te Nzamba za wana. Comme Jésus dit dans Marc 11:22, ayez la foi en Dieu. Quand tu diras à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela va arriver si tu ne doutes pas dans ton cœur. Donc les doutes et la peur sont les deux ennemis du surnaturel. Amen. On peut limiter Nzambe, on limiter Nzambe te, on douter te, Nzambe marazoyo ko akila ko e mora mkilite, Nzambe ndemba benga yo. Ye Nzambe onande akoyoka yo. Yesu Kristo tamba yebseke Lazare akufi. Yesu afanda Yesu. La Bible nous enseigne Yesu afanda ki akina mbara mogote. Après on s'en makamuna enam. Après on commence à se toquer allons réveiller Lazare. Cela veut dire que il t'arrive des fois de prier. Tu te dis peut-être que Nzambazo quand on zokangati. Mais je viens te confiance ayoka kayo. Parce que physiquement ayoka ki makene mbara mogote. Cela veut dire qu'il fait pas les choses avant le temps, non plus après le temps, mais quand le temps arrive, il agit. Donc quand le temps va arriver pour toi, il va agir. Crois seulement.
vraiment bana mboka bomoni peza ke papa asi ake vitesse plan introduction mais en cas la malobana ya lobinde to ke na ngo ndenge pe océan na bisala bilo ke kamba Congo sala na komdima yango bomoni mikolo ezali koya fondation océan du Congo ba mama ya moto monjali ba kola tela bilo ba polo to komi amour a pris ma place olandi papa lobi ete ndima ça veut dire batu mingo basangi kontima basangi de bolingo nete bele boko tala siko bolo bien mama océan ayambele biso a bongwana na solo pe na makao nene wa de bala Congo oyebete ngana kitabo ya papa te tango na kotaki na mai na bimi na yoki lito inanga pe na lobi te molimo santo lobi kuna ndeto boyede komona makamba zali koya papa pasteur soki na bengo mona mboka ponga na ngami ko benga to mona mboka ponga moso na bengo pasteur elo kwa ko limite o mona pasteur mona mboka ya Congo mais papa na yoki na kofuye na ngati sika mona bekaki balobi ko sala mwa makamoko ya mikembe pe ko sala ki prière monene pona Congo kasi oyeba nete mais comme ça comme on est au CA il y a beaucoup de stade de martyr on est là qui peut ça la de France il y a milieu mon père Congo et ça là qui bon bakandi peut pas empêcher te na confirmation bakandi biso te empêcher parce que tous en kati ya volonté ya Nzambe tous en kati ya mandat on a kati ya mission tu sais avec Dieu le problème d'une nation il faut avoir les mandats il faut avoir un mandat et ogokoka soza na mandat te pour ça la te pona lugina et puis que ko ça le passe on a un souci à Mboka, mais il faut avoir un mandat et faire que la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même il est là. On t'a reconnu sa volonté à Nzambe, Azati. Parce que on t'a reconnu sa Nzambe, Azalite. Donc voilà. En 1966, le 1er juin, donc on voit rapidement, le 1er juin 1966, c'était le jour de la Pentecôte. Imaginez-vous. Le jour de la Pentecôte qui est censé être le jour de l'effusion, ils ont mon santo, l'imbisapo français. Donc, ils ont ils ont censé que ça effusion à Saint-Esprit. Mon santo a quitté la rabatou. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Katia Mboka en 1966? Papa n'a dit Mobutu, paix à son âme, Skazaleli, a signé pacte avec les Égyptiens. A signé pacte avec les Égyptiens pour pouvoir naïr. Alors, quand on signe pas avec les Égyptiens, ces conditions de Bosso, il faut à Kabola, Congo na Israël, il faut Kabwana. Il y a un moment qui, à l'équipe des Nations Unies, entre un ami et frère, le choix est clair. Abina rompre toute relation diplomatique dans Israël. Et voilà, à Pacta Kinana Nina, Égypte. Israël, ils ont humilié. C'était une humiliation populaire. Or, la Bible nous renseigne quoi? Il dit, Oyo, a béni Israël, à cause de la béni. Nzamba dit que Oyo a maudit Israël, à cause de la maudit. Biso to kenai même au-delà ya maudire. To kenai une humiliation populaire. Donc, tu humilies Nzamba parce que ça, c'est le peuple de Dieu. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Oh, Nzamba, la Bible, bino bosani mubuto ke ko katangona di au déterminé aux Nations Unies. Voilà place première malédiction. Papa pardon quand on a le cambo la poète bandi comment on va passer une chance pour retourner en Israël yango ezalaka oya Jacob to oya Israël yango moi différence on le conseil la biso na maloba ya Nzambe pamba te monde Israël na sima ko na Nzambe ya Kongo ba pamboli ba pesa Israël et tout le monde 12 tribus d'Israël c'est Israël au moment où bebisa qui ya nation to ya Jacob c'est la nation Israël le peuple la nation qui regroupe ces peuples là donc c'est le peuple congolais Congo et Nzambe. Jacob, tout le bateau, les grands c'est un couvre pour yo tout le monde Nzambe. Tout le monde spécifique la soir. Na lo Nzambe tu vas lire la parole de Dieu, la parole spirituelle de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est quoi tant on va dire comment dire Israël au moment où Israël en zone à l'Égypte. L'Égypte fait en zone. On se doit tant que la Bible là-bas pour la suite c'est moi na ngombe ya moke moi Bible avec expression moi bakasi la faire. C'est quoi au symbole no peuple congolais pour moi doute beta makabiso wana le kama Mobutu yo somisi lelo. Pour débat là tu ko sala ngo na plus clair télévision pas je vais combler la bato ba yiki ba Israël mais bato muso ba lobi Israël nde molimo nde Yakobo. C'est quoi Mobutu boyaki Yakobo toi boyaki peuple Israël différence ni ezali wana. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que quand Dieu parle pas du peuple Israël, il ne va dire pas de son peuple qui est allé en captivité. Mon peuple qui est en captivité en Égypte, bon, on a battu. Na makila, na maï, le gola, biso, battu. Ma peuple, mon go, bah, appartient à la nation, mon go, boye, Israël les a battu. Les a faut pas que comme ça, mon lit, ils allaient battu. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le peuple, on zamba pona. Nzambe, au peuple, on zamba pona, nzambe, peuple naïe. Et la souveraineté en Nzambe est limitée en mode parce que comme la souveraineté en Nzambe
biso lokanga munoko ozonga simolo ko bate parce que nzamba sobi ke abi océane maman océane yonde mwana nanga ngana zolo ko loba te amen so abi ke atindi nde yo ngana loko ko loba te sa souveraineté ya nzambe bon to la kebelo débat auto compte sa pasteur hein tozana parce que ça les la plus claire bozo so ba réponse tozana pasteur fait on éviter na débat voilà alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu dit à rompre la relation diplomatique c'est pas l'esprit c'est parce qu'on dit relation diplomatique avec une nation organisée. Donc, à rompre relation, donc, on a bien tout katani. Oh, Nzambe Bible, Nzamba Azor Bandi Wanati. Nzamba Azor, on nous accommodire, c'est accommodir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1966, Mobutu a commencé par rompre relation avec Israël et RDC. Et il a pacté avec l'Égypte. Avec non seulement l'Égypte, mais la magie égyptienne. Alors, quand on a dit que il fallait ériger hôtel moko, atonga hôtel moko, il y a ténèbres, il y a Satan na mboka oyo pour nous faire sa pouvoir na ye. Alors pour nous faire sa pouvoir na ye, il fallait aussi auton hôtel. Hôtel on fait auton ngapi na kati ya Kinshasa parce que c'est la capitale et ko zoa Congo Mobimba. Mon tout temps aussi pouvoir na ye, asala ki ronde tourner na ba province tant dans ba région. Dans la région nyonso asali tourner. Alors on a tourné na asaki a prélever qui ma belé à chaque province pour na Congo Mobimba. Alors pour l'hôtel c'est un lieu érigé et c'est comme et ça le pour na yamba bokondi moko boye pour recevoir une divinité. Il a l'air sûrement compliqué. Divinité. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. C'est ça l'hôtel. Un lieu érigé dans la chambre dans na ko ça l'hôtel. Et si quand on a yambaka divinité moko soit c'est Nzambe, soit c'est Satana na kati ya hôtel wana. Alors oya Mobutu asalaki ezaki fallait ba ériger ngo wapi. Ba ba lisolo mais ba ba teke biso pe to ba lisolo. Mais to ba teke to yeba investigation de Saint-Esprit. Dieu nous a révélé. En 2010 Dieu nous a révélé. En 2014 il a révélé encore par son prophète Joseph. Et en 2018 il a révélé encore. Et Dieu nous a donné un signe à lui, attendez. Quand vous verrez l'eau Salemi, et c'est alors que vous allez renverser l'hôtel d'Éternel. Parce que les Congo, bana Congo va les lire mingi, ba matina bangomba mingi, bala na église mingi, zamba yoka kolela bino. Ndeka na lobaki a on est bandelike, Yesu tombe c'est Lazare kufa vandaki, mais tamu tangue kokaki, mutareta ki tawana azakite. Et c'est là qu'on a kata Congo, bana Congo ba les lire mingi mais temps ekoki. Tamu temps ekoki sikoyo, Nzambe alobi na biso to ko renverser hôtel wana. Hôtel wana tu sais, ce qui sent et se panie, et crée à vengeance, vengeance, vengeance. Comme Abatou Singala Kingo. Singala Kingo Boma, Aboma qui batou 4 minutes na mboka oyo na Pongabi. Na complicité à Papa Tchène Tshisekedi. Na Pongabi. Te, wazé Papa Tchène Tshisekedi. Voilà ka Mobutu. Wana ya Mobutu. OK. Mobutu ayi aboma qui 4 personnes na Pongabi. Na oba bengi Emmanuel Bamba, Mahamba, Kimba na Anani. Bangon soumis miné. Et ça pour la biloko naï. Pour na pacte sika ça qui na Égypte. Il fallait qu'on sacrifie. Ba toi biso to yabi ke na ba papa biso na tango na ba yeba ki no ezala ki ba condamner moko politique. Or ezala ba condamner politique te ezaki sacrifice. Mais mutatikala ko yeba ki ezaki sacrifice ezaki ba to bazaki tinga nzinga ya Mobutu. Biso to yeba ki amote. Biso tala Nzamba ko révélation na 2010. Bovanda bozela mutema pasi bozela kaka. Kat bozela 2014 bovanda bozela mutema pasi bozela kaka. Si 2018 bovanda bozela kaka mutema pasi bomo ja konde ba souffrir mais ozoka kaka mutema pasi Nzambe ozela kaka. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tant bazo boma batu wana et puis Mobutu a bengisi ba église nyonso ya esika ya place. Ba ya ko assister na cérémonie wana. Tu imagines à vite maintenant ni église. Église est totalement Mobutu to sala. Ba église a kanisi que ezali vraiment condamnation politique nous okande ezaki bazo ko tunga hôtel na présence ya église incapable de réagir. Vous imaginez? Et quel jour? Les jours de la Pentecôte. L'église est salité. Salité. Et salité pour kotala nini. Et puis na l'heure nini, na 3e heure biblique.
la troisième ère, l'ère et la crucifixion en Jésus-Christ. Comment il y a son écouloussou. Et ça l'ère oyo, mon santo, à quitter la chambre haute. Et ça la troisième ère, 9h. Pour la mission, on attend plus 9h juste. L'heure où on a l'heure où mon santo, c'est la quitta, bango ba bouma ba kata batwana. Et puis avant ba kata bango ma sœur. Avant ba kata bango babani ba kotobora bango miso. Vraiment pas mon athée. Est-ce que vous imaginez motobozo pour manabino yi? Motobele miso pona nini? Babani ba kotobora bango miso. Vous voyez, nyonso est significatif spirituellement parlant. Atobele bango miso donc miso e mona karambon e moni susu te. Nabokonzenda mais moni susu te. Après ça, on va prendre moko. Et comme la quatrième personne, comme on est Emmanuel Bamba, il y a ce qui moto avec Kotambo na Kimbango, na Simon Kimbango, Aki Moussai na Nzambe. Voilà pas l'envolée, c'est la base de CPL. Aki Moussai na Nzambe, Emmanuel Bamba, moto avec Kotambo na Simon Kimbango. So tango akufa Kimbango, moto bango ba bendi singame akufa kiti. Akufite akomi ko déclarer ko sala ba déclaration pour na mboko ya Congo. Pour comment dirais-je, pour Mboko à Congo, et puis pour Mobutu. Nous sommes le bac pour Mobutu et Koki Sama. Donc, Kufa Kuniska Kufeli, Kufa Mboa, Kufa Libanda Mbokoyo, donc tout ce qu'il avait dit, et Koki Sama qui peut à côté de Mboka Ote. Ok. Mboko Bongate. Simon Kimbango, c'est un prophète de Dieu, vrai. Oui, prophète. Vous comprenez, je parle de Papa Simon Kimbango. Voilà pour les grands prophètes. Alors, le nyonso yo bimaki wana ekokisamaki. Alors, tant commis avant Katamoto to moni tourbillon ko salemaki ya makasi ya usakanate. Tourbillon mo makasi na kati na pesi kana batu bamuki na batu na osala opération bakimi. Mokima mabelesa nini eningani tuna ba papa na biso bato bazaki wana ba oyebisa o mabele ningani so bato kima wake akweli muninga wa nyati muninga kufi lisusu wake donc voilà comment ça s'est passé. Alors tant tout bien et comme ko kine baluki ti et kei nzambe tant zo révéler tu vois ce tourbillon là c'est l'esprit de Dieu, c'est mon esprit qui est sorti de cette nation. OK. Donc, mon esprit est bimé, s'est retiré de la nation congolaise. Or, le Congo, c'est un pays au destiné prophétique. Si comme parce que Mboka Nyonso est un esprit socle. Socle et nation. Dès que les Chinois ont un esprit socle, les Indiens, les Bissope, un esprit socle. Voilà. Ça n'est qui. Tant que tout est un esprit de mort, parce que l'esprit de Dieu est cueilli, l'esprit de mort a pris place. Les jours de la Pentecôte, on a eu à crever les yeux, donc souffrance, c'est quoi papa Christian? Et puis il y a une chose que les gens ont anticipé dans nos prières parce que tu as dit que la banzi mingyo papa koloba tu zakane sika mokote beaucoup monde qui mingyo océan a yebsa kabino ya ngombo na biba obo c'est là que la mabele bungu to le pas bato bokoka moi langage moko prophétique ya océan o yebsa kabino vie ya peuple Congo na makambo etali molimo bokoka moi ko benda ndam mengane to akisika mokote mais to kozalaka na yepo a spécifier le sous makasi pour mona ete to ali ko kende vers le sekwa ya Congo pas maté makambo ba ndiko yoka Congo ko sekwa prophétie en fumo kimba ko ba matango ya le grand prophète ngala le bagana yeto ça sika mokote il faut reconnaître ba o basala ki misala malamu ke ko critiquer ka bandeko ndenge yo misala ko critiquer ka biso yango Congo ko beba ko na papa ndika kati wana poto ko peso temps ko eza océan du Congo bisiko bana Congo balekala pona ko ba bolamu ya mboka na bango toko bana siko na yango nde ke ko bondela la stade de Martyrs na yango siko tango nzamba bina bisudika malwa na biso boye tango boko mona mokonzi moko akozongisa relation entre Israël na Congo ils a signé les temps tango ngana pesibo sala musala yangwana. Alors tant toyoki na mboka to moni pe mokonzi mboka a annoncé relation Israël Congo a renoué kaka na tribune wana moni excusez-moi na le président Félix c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous êtes bien entouré. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous êtes molimo ya solo.
toi ça en tout cas il peut ça monter pour ça bon je sais pas biso tant de ça mon salon na stade de martyrs oui bah qui a monté on n'a pas demandé l'argent pour faire ça voilà solo to sanze monte bo pesa biso 100 millions parce que bango yongo mona ba photo oyo tia ba photo oyo bo mona nyoso donc on a fait 7 jours na stade de martyrs le congolais habité ba to habité bo beti milolo 7 jours 7 nuits mais so zaki ne yalo ya moibi on va pas facture non mais bien poser le côté 7 jours et ça il est autant parce que le babo solo ngala kotaka na mai na ko na lobi non Félix azaki na ngote biso to seli et to sengelo te parce que to batinda mina nzambe mama ngana uti na mboka oyo basaka ba ventir nyuso bakosala na monde on a uti kuna na zaraki kuna nzamba permetaki omoni Moïse nzamba permetaki Moïse na dak na pharaon a vivre dans black of maye ba pe magia pharaon abimisi na désert après na sima ablekisi na désert pe atine kene ko sauver peuple nanga donc ngai dak munda na vivaka na dak na pharaon na monde ba kisi ya ba maraboutage ya ba vaudou ya ba nyoso tout na zaraki ko nzamba bendinga pombande nzambe okotere matesoza na mission abendinga Alexis na désert na vivra mon so ebike mana mutukate na elote brisé na tout j'ai fait 400 jours na 4 ya retraite église kaka na balabalo na ki roi ne pas nzamba tinda ape kawana na komi comme la église wana bata human vous comprenez donc on est sans nzambe on ba shege mon vous ba shege le na ko mo batte bampate voilà mais ça qui me prophétie mais ba monter ta ba ko konza ba shege ya ki de tinda bia ko so batu wana nyoso ba ko malelo bampate ko ne comprendre que mo batte bampate tamba nga nyuma na comprendre que nyuma na ki moto asika na comprendre ce que na moto asika na Yesu ne na moto asika donc nyuma le so benga nyuma bravo parce que na moto asika ozo mona si to sala en 7 jours pour toi na moto moko kaka otokotalela yo nenzambe na futa parce que to ko to le kamala ponga lenga ka ko ba wana ndeko moni boy mama Beatrice lokwa ko tela présence ya biso mama to mochali na Hollande bolandiri ka moto ni 7 jours boyo ki mbela te ba bi 7 nuits 7 jours donc ba sali tongo butu pe 7 jours mais ce que to ko bakisela bilo pe 7 jours so so ay pona busali na no liboso bobo senga Rachel mais ba ko pesa bilo pe leya ya moto ko tuna est-ce que leya ya kina nte elle bilo leya te moto ya mo 7 jours bo beti et alinde ya ko ba ko beta 7 jours pour azo molonga ina ipo ko libérer Congo mais là-bas ko pesa bilo pe leya est-ce que bozo ki leya te na ina ba no likamboyo parce que leya te po bo bandele sur 7 jours ça likambo likambo ya li gloire à Dieu likambo ya li toko bundala sikoyo yakobo na mboka là-bas sali 7 jours alobinga lingi Rachel pour libération Congo mais est-ce que bakopesa Congo to bakopesa no leya zamba olekelinga vraiment on a bon comme moi to sala pasteur milimo pe ko ta biso ya mvumo ko sala ga musala tikata kusika faut dire que franchement c'est le bien parce que Dieu oui vous a révélé c'est le Seigneur avait dit après avoir fait ça parce que vous devez renverser l'autel faut renverser l'autel on entend l'exception était que pour na ba installer hôtel wana basaka mkolo moko ti basala ba procédure mo système koloba c'est installer hôtel wana parce que bato ba bomba ba condamner ba le 31 mai en 1966 donc en 2020 le 31 mai et tombé parce que le 31 mai dimanche de guerre au tournoi Samsa et tombé le 31 mai vous comprenez après 54 ans de le 30 nzamba mystique mais après 5 ans année wana et ça le 31 mai c'est donc petit peu 54 ans to maman 9 le misala molim voilà ça va mystique donc nzamba pas molo donc voilà un peu donc ngana ko sa émission na mto alikolo alikolo po so za c'est on d'abord que likolo non na mon corps zozong ça sous ciment te yo ne ko tilia na mo pepe na voilà merci nzamba kombola zo lokumu alors maintenant là to ken na stade de martyr nzamba robiete bo ken na stade de martyr pour renverser hôtel wana ah maman stade de martyr yo peut à confinement bon comment on a pas photo hein quand vous avez la milité ba photo il y a confinement
Parce que le confinement, tout ça, ticket de mon canon et comme ça. Alors, il faut ça, les macarons, jour, il y a Pentecôte. Et bébé qui me dit la Pentecôte, et beaucoup bon sang pour y Pentecôte, il y a beaucoup chité. 7 jours, tout bandit, tout qui est dans le stade. Tout ça, il démarche par-ci par-là, par la grâce de Dieu, tout comprends qu'il y a ouverture. Alors, tout qui est la place des araguités, tu vas le place moi et mon année. Tu dis gloire à Dieu. Place tout qui est côté, on a déplacé. Les allées là qui. Place mon ticket à vestiaire, mon ticket qu'on a. Il y a une autre place, ma comme les allées là. Dans le stade, on a pas tonga, on licolo, il y a place, ma salle, ma cam. Das ma bomba, bateau, ça hôtel wana et stade ce que j'ai la représentation mon boyer, monument mon boyer au salmi, monument wana. Yango na pona le kumu ya bu satana. Et maman, soki ozana etinda te kokota wana te kosala makamona te. Stade wana ezaki na makamona be ezalaki po eza susu te. Ezaki confirmer la peuple comme ezali susu te, eza susu te. Kende lala pongi olota bien. Okolota bien na ebisio kubanga utute. Kende lala pongi senga na nzambo za ngoposa paroposa. Et si kawana to sali 7 jours, to moneko to monaki. Mais le côté même monta tina biso. To bito aussi ça on peut tina suka. Tina suka 7 jours ko ici hôtel wana. Hôtel wana nde bana ko pesa connexion na hôtel nyonso za la katia. Mboka oya comme na ba province na ba nini tout partout hôtel nyonso ténèbres, la loge ba ni tout ça. Et ça qui la connexion hôtel wana. Alors faire au cours hôtel wana de par la grâce de Dieu tout ça nini to ko hôtel wana. Nzamba ba na biso bi. Vous avez la même nature que Élie, vous avez la même nature que Gédéon, que Moïse, et Ngande Mutuna Saraka, Nanzila na batu oyo baza disposé pour na osala nangai. Et voilà comment on a renversé l'autel des ténèbres dans cette nation. Donc yangonde saraki boka oyo et salino. Et puis tant que tu vas le là, le premier jour, nzamba mystique. Le premier jour, Dieu en pleine prière, on a compris que Nzamba memi biso ti na Égypte. Ti na Égypte. Et en Égypte, un certain esprit, hein? Pas physiquement, hein? En esprit, donc ti na Égypte. Et na kati en Égypte, tout le monde a Congo na kati ya pyramide. Congo na kati ya momie, na cercueil ya pharaon, c'est là où tu Congo na kati ya cercueil ya pharaon. De ba vegla Congo ba. Alors bien on a kati ya cercueil ya pharaon. Moto molimo nda ko comprendre mam nazolo ba. Ah molimo ta ko comprendre dit. Na kati ya cercueil na pharaon. Alors si ko toye pour moto ko récupérer Congo. Toi qui fort biso la qui fort parce que toi une danse. Amen. Vous comprenez? Ngana bondela ka nzambo nga nzamba Lucifer. Moi, je prie le Dieu de Lucifer. Mais oui, parce que Lucifer portait des lumières. Vous avez des couleurs. Lucifer, donc Lucifer n'est pas Dieu. C'est pour dire à quelqu'un que Lucifer n'est pas Dieu. Nous tous, et Lucifer, notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, parce que comme c'est Lucifer, le Nzambe, il y a une erreur. Nakato bunga biso beto kana ko luke pa ina to kansa azaka nzambe ane nzambe te elote. Vous comprenez? Alors ce que tant tu es en face, d'ailleurs qu'il y a en face bateau ba mo les nzambe biso ba ko Lucifer to ye ko zwa yango. Ndi to za Congo. Pour pas pesa biso Congo, ba ni ba pesa biso Congo, ba pesa biso condition. O to tikela bango mwasi. Voilà. To tikela bango mwasi. To tikela mwasi ndeni. Oto boti bokende loko bozana mwasi botika biso mwasi bino bozonga maman ongo yoka kaka ongo yoka ke hein pourquoi que ma bonne pas là-bas très bien botika biso na sala l'émission na suki obike alobi na biso bo pesa biso mwasi te so pesa biso mwasi to tika bozo yoka basengi bango mwasi po ba libérer Congo. Et puis par la classe de temps que mwasi net aux écoles surtout baki oui bozwa mwasi moi quand même mwasi nanga madame akufi baba quand même bakisi madame la prophète Joseph akufi to madame la akufi et souka nango to yoko pas que ba c'est bozwa église boutique église. Amen.
tu es l'épouse otikela biso awa donc bazong c'est biso Congo na bomengo na bisengo na bolia na bomela na kosepela mais église basanini bakanga biso église yango mon église na biso zala ikuna yango monaka l'église ezaki suna nguya te na mboko ya Congo église ezaki suna nguya te basana nzambe komaka kokota na magie mouchoir po balakisa kaka ote nzambe ana nguya bonzambe te bunguya bonzambe ezalaki te yango moni l'église ezalaki gérée par la magie to batu oyo bakote makambo bangi balakisa bango ke non bango baza likolo bayebi makambo bamisu bayeba te baza na connaissance te oyo bango baza na connaissance ya monde nzoka nde ezalaki bosatana nde evanela kati ya nini liloba na nzambe ezobima kasi misala bosatana na se etondi ebele bozoluka mboka ngo esa nini mama bokene gauche droite boluka mboka bonga ndeni ça c'est un peu destiné prophétique tango nyoso bana Israël batambolaka na nzamba bapaya ils ont eu à souffrir nzamba pénis to souffrir tellement mboka o to souffrir na nte mais to souffrir souté parce que to se comme na souka vraiment mona mboka toza ko kemba ndeko langa boyeba ke tona temps TV ya kambo kala mon kula na chercher kambo ya ko ba mais pona le kambo mboka to kosenga kama minute ko to senga parce que moko ka ba révélation o to yebisa rapino ke demona o ya tele makana victoire za mwasi mais mwasi wala ta muso to kana ke ba pasteur pe ba ke ba 7 jours donc le loba nzambe tango bato ba ko yela bilo bozali po yo douter te to ko boya ba doute la peuple Congo yo landa soko za na posa ya kotuna ye a éclaircir yo po a ko ka moke ya mingi peut-être ko bomba soko lande a ko révéler encore davantage nous voulons quoi na montre bango Congo poto libérer ngo faut monde spirituel et ça la musala ngo alors Congo kanga mana spirituel physique ne charnel ko sala montre baki to boy au commencement il y a Dieu créa les cieux et la terre était informée finalement le bon pasteur a déclaré donc comme ce qu'on a un Jean-Jean la parole s'est faite chair il y a moi le bakendaki ba bouc kasi ko banga la biso po ete kala ke zana la tena Congo yo ko tambola molimo bo ale belé to ko zo bilota musu le ngoma musu mais ba lobi le susu na association moko bo sali ba pasteur yo za président ba association na e ko affaiblir molimo ozaka na bato na kati ya molimo to ko kene pe moi bo attaquer penso non association na biso ezali fédération congolaise des églises chrétiennes FECOEC en sigle ezali bingo bezo salisa biso basali na nzambe ba église ya Congo ba église ya kontoza pour s'organiser Dieu il a fait sa part spirituellement parlant mon salut c'est Salemi je vais dire à quelqu'un maintenant que le Congo est restauré amen le Congo est restauré crois seulement que le Congo est restauré amen na croire la bonne chose ba bonne le Congo est restauré donc il y a la partie de Dieu la part de Dieu qui est déjà faite parce que l'hôtel qui bana bomana nyo Congo ici est quoi Tozi to érigé hôtel ya Nzambe on appelle les rochers hôtel les rochers on a coupé sa maille aussi sa soif na kati na mboka oyo donc l'hôtel les rochers ya mon stade ou de stade des martyrs excusez-moi stade des martyrs de la Pentecôte ezali blasphème la Pentecôte n'a pas de martyrs Pentecôte est boma batuté musée comme ça qui révélait que makambo seulement la Pentecôte ya ngalo stade Kamanyo la tango yaka a stade des martyrs de la Pentecôte. Bon, merci pour le salon, mais Pentecôte et martyr, ils ont raté, ils ont raté. Et c'est là que tout changé. Il ne soutient pas Félix Tshisekedi. Pour le connaître dans la molimo pour Congolais babeta bon soutenir Félix Tshisekedi non plus la bêtise et ça na Congo mais a to yoko lobela bonzambe oyo ko sauver yonanga poto benga na siko na nzoto parce que soki to koti la kati ya bonzambe te to yebi profondeur ya mboka la biso te ke bomba mi wapi ezesika nini nyoso to kosala oza pamba parce que c'est monde les esprits oyo zo biso lelo pour mona ba okipa nyoso bazo ba Congo alors lelo to yeki no toke na pasteur il est patriote mais to kenele na makambo basala ki ya molimo po bilo bolinga ka Tshisekedi a fait non nous sommes pas pour le Tshisekedi parce qu'il contrôle rien il fait rien mais voilà to za kuna te to zo le belon molimo ko yede yonanga poto ko c'est la mfuluzi makamite la 2021 donc voilà donc c'est juste né on tout à l'heure à OK tant on a révélé avec les Bruxelleman avec non stade de Longwe Kamanyo comme ça des martyrs de l'indépendance or martyrs de l'indépendance les plutôt la martyrs de la Pentecôte or martyrs de la Pentecôte n'a pas de martyrs la Pentecôte est bon Mamutu té les stades Jamabé il faut qu'on change un stade dans la Congo et bien comme soit stade des Rochers soit stade de la Révélation au stade alors voilà déjà comment c'est ici déjà attends les locaux au benga au stade de la Révélation stade les Rochers à partir de locaux benga au stade wana Congo c'est ça délivré pas dans Nzambe sozo zonga la makambo le bizarre limité ka saliango asi à saliango ici salimi déjà surtout mon zonga non mais si quoi parti muso etikali
etikali 7 ans wana 7 ans mosusu ya Rachel Leya etikali ezali par oyo biso ba photo sala. Nous devons organiser le pays, nous devons organiser la société. Lelo mboka ya Congo ils ont détenu plus de 85% pour bazali ba chrétiens ba Christ bazala ka mboka oyo. Alors les 85% constituent le peuple congolais. Ils sont où? Dans l'église. Dans l'église, dans un monde attentiste, ils attendent. Non, on doit arrêter avec ça. Vous comprenez? La parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais il faut travailler. Il dit cultiver la terre. Il faut cultiver la terre. Est-ce que vous avez en église, vous avez un séminaire sur l'agriculture? Jamais. Jamais, non, jamais, on a honte. Bon, on a une église, un séminaire sur la bonne gouvernance. Jamais, on a honte. Or, vous avez géré, vous avez une carte d'église. Mais tant que vous gérez ma baie, de ce que vous avez maté, c'est une singulité. C'est que vous avez maté, c'est une église. Donc l'église doit changer, revenir à la vraie parole, revenir à la vérité. Et attention, vous avez même l'église, donc vraiment, aux anani, Nangonga na mboko ya Congo to comme na ntango ya règne ya Nzambe. Règne ya Nzambe car bon Nzambe ne ko gérer mboko parce que l'occultisme, le fétichisme, le maraboutage que c'est encore et c'est ça les preuves ya échec na mboka o. Pendant des années plus de 50 60 ans et ça échec na mboko. Kaka bon Nzambe ne ko simba na mboka oyo. Alors ceux qui mutatam le Nzambe te Zamba osanini akocha libanda pote oyaye ekotamula nakati na mboka oyo. Donc voilà, donc on a obligé okolala olamuki na ote maman olali pongi olamuki te eza Nzambe. Yo aussi Nzamba est capable pour alongola mutu. Assez capable te akolonga mutu à tout moment, c'est le tout mais il est lent en colère. Il est lent, en colère, riche en bonté. Vraiment, merci encore une fois, pasteur. Vraiment, pasteur Yohana, ayebisi biloni basala ki nini bazwa ko révélation to ye awa pona ko lobela muteme yo moto otambusa Congo na mabe tozolo balibela Félix, on était ensemble, tu nous as trahi. Tout boya histoire ya Caïn na Abel. Tout ça na besoin ben bozali à tout yebi. Mais tout le monde était ce que boye na copie ya koteka Congo, Congo za délivré. Tout le monde a bien na colonisation ya bye.